Tu vois, moi ça me fait très mal. Hein? Ça me fait très mal. Bon, on a Nathalie, na moni longia mukunate. On a Nathalie. Oyo Tali. On a Nathalie. Il y a une vidéo moko ya mi balé. Oyo alali na oyo ezaki na Oyo alali. Moi jusque là, je suis pas convaincu que c'est son visage. Oh, c'est quoi ça l'action? Oh, ça l'action, bah l'ex même peu longine. Tu vas dire. Natikala ko sala oncle ya Eliane te. Ezali malamuté kotala babiloko ya bon. Ezala vrai. Ezala vrai. Ezala faux. Si on t'amène la nudité d'un homme de Dieu avec des preuves. Et ça coûte bien. Ta vidéo. Cette vidéo ça bien pour tout que les malades n'émission. Yo tirana lobat. Yo Hollanda te ongana landa. Monsieur Kabila, président Kala à Salanini, président Kala a vu la société nyonso. Ya biso, ya mboka abomi a sali ya e. A fingi place. Kota lango suste, se batinde loloba effaçango. Yebisa batu nyonso. Troisième bimine baba, troisième eza, quatrième eza. Attaque tout huitième. Et ce monde kaka ozuango na tindelio. Oyebisie na koki ko se permettre tena kota na malédiction na yo. Pour la nudité, il y a un homme de Dieu. Pasteur Mukuna, Aza Passer Mukete. Et puis le travail qu'il a battu dans le monde, ce n'est pas un moindre travail. Et par rapport à travail, non. Aza Mutuboko Sakane, vous prenez ça, vous profitez de l'eau comme vous balançant. Non. Mutualité, misunga, yomoko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yomoko misunga. Nga déjà, nasa dewe. Nela sabu, nakoki nanga Turquie, Suède. Nga na Suède mame. Nasa levo na lukamala dina bela, kaponga nasi nasa dewe. La pétrolière, Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadiri et puis ba misé na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadiri na ba misé na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba misé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe senge bima libanda et bimisi yo kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô? Ngaya wa santé eza Misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé. Misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, Misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela Misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, Misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo Misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na Misunga, ta santé c'est ta vie. Merci beaucoup Nabandeko tout ba kozwa occasion ya kolanda émission na biso ba tout ba s'abonner na chaîne na biso. Merci na mon boss monsieur Didi Pumbo zone d'apsuna musika. Merci na mama Emiline Zemba motema tous pepele ya mbeto lo venanga Charlie Ben na Lille Bandeko ebeli balanda kapso Christian Tumu
Christian Touré Mukendi Bougar na loketo to kosola na mosala nzambe moko pasteur Chibin oyo azan église ou akambaka ya munene na banda to sola par rapport ya dossier oyo ekweleli mosala nzambe moko na kumbu ya boyebi aseka église ou munene pasteur na bango mukuna oyo ba otiko publier to kosola pena par rapport ya dossier Eliane oyo ba bimisaka e boyebi bino moko na ba TV botalaka na internet ba bimisaka e oncle Eliane o salaka pe passe mais to yebi to saka oncle Eliane ya solo to kosimba ba dossier ba pasteur Mwebele azaka pe camarade ya kala ya JB Mpiana mais habité pasteur Chibin bonjour. Bonjour Mona. Bonjour. Nzambe Bele bazolanda yo message no kopé ça par rapport ya confinement dans autozana banda ko maladie est frappé bana Nzambe Bele. Alors message pour la période toujours il y a confinement. Oui, c'est vrai, malade, il y a pandémie, le monde, tous les continents. À part les mesures préventives, la première des choses, il faut tout bon de l'Nzambe. Parce que ce tout ça, Nzambe zana makoki, il y a kolongola malade. Donc, pendant le confinement, tu évites distraction, tu évites bamakam sousou, mais tout à la plus na prière, tout à la plus na concentration, il y a lecture, il y a parole, et puis beaucoup de prières, et puis respecter les mesures préventives par rapport à cette pandémie. Est-ce que vous avez déjà prophétie à Koloba que pandémie aussi la date tous les 2, tous les 3, tous les 8? Non. Date est fixée, mais ce qui est sûr, par la foi, et à cause de la présence, il y a église sur la terre. Le coup l'église n'a pas enlevé par rapport à la prophétie biblique. C'est pratique. D'abord, il n'y en a pas. Il n'y en a pas que avant l'église elle a enlevé, l'église est souffrir. Non. Alors, tant qu'église est zali, Nzambe a une mission à l'église. Dieu ne peut jamais permettre l'église et souffrir tim koloya. Non. Je le dis par rapport à la prophétie biblique. Pour ça qu'on a annoncé avènement à Christ, oui, tu as la guerre, tu as la peste, mais par rapport, il y a des gens, il y a la pandémie où il frappe le monde. Non. Donc, fin du monde, fin du monde, tout le masque, tout le monde déjà bat masque, il y a signe mort, il y a 666, signe mort ma bé. C'est faux. Est-ce que les Kambouya marque de la bête, et ça ma Kambouya masque, autour tu as masque. Au Bible, le Bézal Kambouya marque de la bête. Je peux aller nako kene mwa musika likambouya otuko mona lokola ekoti muke na makambouya 666 eza makambouya pis na nzoto. Hein? Likambouya pis na nzoto. Tela mama masque to mwa Michael Jackson sala tango kala bato bazo de makamba masque eza suite à une d'abord ndeto sa émission ambition soit pas masque. Nous na sima na monde balata kiavo. Ah mais ba balati nde eza boye et loko makasi bi ke nzamba zo batela. Naza sûr mon frère aux maladité, ngaza maladité. Balobi na biso nini quelque part c'est comme si les gens ne comprennent pas. Tozolanda ba communication na télé. Balobi bien si tu sais que tu es malade. Osanine, au porter masque. De deux, na ba place publique. Oh bat bazebele et tout parce que na habité nani étouffement oui olata. C'est pas tout moment on vend bon quand on a nous ayo moko olati masque. Non. Il faut que les gens comprennent. Et puis on senga na ba ministère tout la santé dans le monde qu'ils arrivent à éclairer ça. Ba éclairer le Koana. Ce ne tutoyer par exemple s'il y a culte. C'est tout à fait normal tout là ta masque pour bazebele tout yebité banane. Là je vais anticiper hein. Na singi déjà na ba kontua mboka église bakanga kangote peut-être ezo soit bino te ezo soit te tozo regretter comment ba mboka bosusu net ba panier na bino mbongo ekota ezo kota lisusu te soki eza pona ndengo wana soki eza pona ba mbongo ya mabonza alors na ndimi te ke bino boko yosana nge mission pour transport ozate
C'est ça. Donc déjà, déjà que net bouti gombe donc bo trotter na bino ya pembeni beaucoup taka kan awa bo bimi boké na bino po bakanga biso to regretter ba ki tunga mabonza. Net bozo ngabolo badet na président Fachi botala to lo ndenge nini. Message na bino message da bien président Fachi ko ba église za fermer nan. Te ngai nazolo bango partout dans le monde, je sais qu'il y aura des réactions quand les alaka. Décision on a, qui décision moko pas trop réfléchie, pas trop bien réfléchie. Nous sommes en Afrique. On doit se poser des questions. Sur bamboka oyo ba président na bango ba tiki bango ba sambela. Et ça en dehors Afrique. Papa tokene musikate, on a Cameroun ba prier. Pendant que le Cameroun, ils ont 1 heure, 2 heures du temps, comme il a Cameroun, Braza, Cameroun, il prie comment? Si le président pour le président, d'abord on est informé, au moni ville à Kinshasa, tu es belé va habiter. Ville à Kinshasa, des corps et tout. Moi j'étais au Cameroun, j'ai fait au moins 2 mois et demi. Qui n'est pas quitté quoi? Mouna, qui n'est pas quitté quoi? Les Camerounais de partout, d'ailleurs je pourrais vous saluer les prophètes Israël Oumba. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, l'archevêque Honoré Biankang. Donc, on a au Cameroun. Mais par rapport à la beauté, il y a ville, Kinshasa, Ezakitoko, je dirais même pour le Cameroun. Merci, pasteur. Tu as aussi mal à Poana, Poto, mais pasteur Chibel, Osa Moussena, Nzambelelo, église Mounen, Kamana Bandal. Ça fait combien de temps où Nzamba benga yo des temps où vanda rabu Nzamba benga na tamboye ou le nom sel Nzambe combat ni me belé babike pa na ngai ba te belé pe baza balanda ba pris ba message na ba prière na nga o ba zwape bomengo. Ça fait beaucoup de années. Ngana bani makama Nzambe na 1981. Donc na bongo mutema 1981 na mouvement na ba renouveau charismatique écuménique. Tant on va écuménisme yaki j'avais 14 ans. La bande Sambela, 86, on a connu un problème. C'est une longue histoire maintenant, sans cas briefing. Alors, après tant on a eu groupe de prière na biso de 86 à 91. On a perdu mon lit, mon air, tout bien, on a perdu mon lit. Passons un coup à Stéphane, il y a un berger. Église de réconciliation, on appelle Sembo de la musique. Tu es belé, il fait un bon travail à l'église du ministère de la réconciliation. Na Makanza, Kuna Stéphane, Bazaki Noyau. À cette époque, il y avait Noyau, il y avait un collège. Mais pourquoi je le cite? Parce que c'est lui qui chapeautait le collège. Il y a un serviteur qui dirigeait le groupe de prière. Alors, pendant ce temps, Bessé Koti, parce que quand il y a un groupe de prière, tant Bessé Koti, na moment wana sikoyo, na zongeli sport, na zongeli ballet, na zongeli Jibem Piana. C'est mon ami, c'est mon frère. On est ensemble jusqu'aujourd'hui. Jibem Piana, c'est mon frère. Et ça va bien. Ah, ça camarade Nangaï, il s'en a bien fini. Ah, ça camarade Nangaï. C'est un ensemble camarade, il y a musicien. Bon, musicien Zandoki. Musicien Zaramout, le Rangana. Non. Nalobarango, au moni premier année. Naoloba, Mokile Landa, Yoka. Ngai, pasteur Chibin. Je parle pour mon ami et frère Jibem Piana. Ngai Chibin Nadoutaka, qui y est à Zambakis. Ngai Nadouta. Frère Patrice Adoutaka, oui, rançon à Zambakis. Ce qui frère Patrice a douté que oui, rançon à Zambakis. Wana esa opinion, il y a frère Patrice. Ngai, je parle de Jibem Piana parce que Tolata na Bilamba. Moi, j'entrais dans sa chambre. Et puis, j'entretiens de très bonnes relations avec Tilelo. Le concert au Kota, nous sommes à Bengission. Ce qui a invité Ngai, parenthèse, tant qu'on a gagné qu'on peut sa fali Bible. N'a pas ça qu'il y a. Fali parce que sa petit frère Nanga, c'est mon frère aussi. Tu vois? Donc fali pas ça à Bengission au Kota là. Mais ce Nabi ba Bengission Ngai, les invitations. Ce naïe. D'abord, jour à remise.
banzemboka baobetana so babengisinga na kate. Merci Pasteur Chibel, c'est pe la no pose la polele todo solo la biso ba couche nyonso eza émission bat balanda pe matini asuka eza émission mo boye pona ba pasteur belé ba ni marato mona ba ko ba kenga so ba bengisa na okende tenze moni na ngoyo comme Pasteur Chibabi ke soki jiba bengisa to fali akokota na ye mais afandi na ye misusu ko tunie boye te musique mokili boye na boye jibe pe la zane ba kisite mais camarade na ye to koti na libula makambo o lelo to yambeli Pasteur Chibel le Pasteur Chibel na mtunu nanu na ebité to vendre émission première fois na mtunu émission nanga na ba po nanga mona simba ka so na simbi ngote bat ba loba mono simbi te Pasteur Chibel marié d'une seule femme. Na bana 6. Pasteur Chibel que lelo Monseigneur Nzambe o aza marié à cause de la peine à deuxième femme libanda. Ah bon, sujet yo, c'est un sujet, je dirais oui, je dirais non. Pourquoi? Selon la Bible, c'est un débat oyo et ben nakaba courant mi balé. Il y a de ceux-là qui disent Mobali il faut azana moi simoko. Il y a de ceux-là qui disent Mobali il faut azana basse belé mais reconnu officiellement. Vous voyez? Mais c'est que la Bible condamne concubinage. Mais si on a utilisé le terme concubinage, au moins on a renvoyé dans la Bible. Balobi Salomon azalaki na 300 basi et puis 700 concubinage. Concubine. Voyez un peu. So mutu mutu za la Bible a diembeli ne place wa. Na mutu diembe la Bible yo mo epsi sokoto mo bo fa bazala reconnu. Mais mutu aza reconnu tesko pasteur aza na mwasi na aza reconnu mais libanda o baza reconnu te za malamu. Selon les Écritures, si un homme de Dieu azo neto bana ba terme na so courant ba jeune azo récupérer, c'est pas bien. Ekitsarakmo konima. Te kitsakonima te sa problème na ye na Nzambe na ye mo kabika ke noto makambo na oseza na obiente. Non. Problème à toujours solo là, c'est-à-dire quand un homme de Dieu fait un mal, nous ses collaborateurs, étant de ministres, si nous avons des relations, nous pouvons lui approcher, parler entre nous les serviteurs. Mais bandimi, oyaza mwana, akoki jamais kokende koloba na tata na ye. Tokoluka komona nidité à tata na ye. Non. Étant des Bantous, d'abord, ce qui papa nous a sali mabe, moana, akoki jamais kokolobe la papa ne pona mabe papa sali. Étant des Bantous. Sur ce dozongi dans on a eu le banzambe. Mais c'est clair. Qu'est-ce qui est arrivé na moko ya mwana Noé? Sur le fait que mon aka nidita papa na ye, à quel koloba? La suite, papa, la mouki. Moi, je le dis tout. Est-ce que. Papa, Lexi Mabé, papa, Lelo Mabé, Lobi Mabé, Banaba Lobate. Papa, Zanaba Yaya, papa, Zanaba Leki, papa, Zanaba camarade. Banapé, mon comme soupe Kande Koyaba Lobi. Te. Moi, na soki ake koloba. Il faut azala soit moi na liboso. Et puis, il faut azala mature. Aïeba, comment je peux aborder mon père pour na mabé ou azo continuer comme ça là. Sinon. Soka yé na ndenge ya impolitesse déjà à côté na monde à malédiction. Papa, quel que soit ou multiplication à ma base au sala, moi na okoki jamais quoi que le impolitesse. Mais quand bino mo na sko ba pasteur comme lelo pasteur lobi moyembi to mona ki moyembi mo aba plibier ba te ba kaleson ndo so ndeti na mwasi ayemo aleki na ba teva lobi ki na tiki na ngama ba koyemba. Et le moyen moyen comme pasteur mon amour si kita na ba réseaux sociaux ko ba bimiso ko tundeko ya Eliane ba miso oncle Eliane to yo vanda to lali liso monde ke pasteur mukuna na kata mutuka na mwasi yo koloba nini siko place wa nalingi na répondre kaka makambo tout solo là. Tu vois, moi ça me fait très mal hein, ça me fait très mal. Mutala kyangote. Bon, onga natali na moni elongi ya mukuna te. Onga natali. Oyo tali. Onga natali. Eza ka vidéo moko ya mibale. Oyo alali na oyo ezaki na Oyo alali. Moi jusque là je suis pas convaincu que c'est son visage. Oyo squad ça la action. D'ailleurs ça l'action ba l'ex même pelongi na ye. To bandi ba bande ne longi na ye.
te ngana bibia vidéo ngana to et ça coûte bien ta vidéo so che vidéo ça bien pour to kende malam na émission Christa to mukendi to kanyi awa te mais écoutez so qui vidéo anezali hein mais to tell ino awa ngana monango attends n'a tu évoluer pour ces émissions place au outil d'abord outil to lali to la muki moko esali boye aleki ba yemba lisusu te après to kono makamba oyo alors déjà na sali be mission belé pour dire que na tikala ko sala oncle ya Eliane te wana saka misala na bino batu mususu bazuka ba utiliser image mais na sala ba droit de réponse batu belé ba yebi place to komi sikoyo que ba filmer pasteur évêque Mukuna et la communauté ACK na kati ya voiture en plein rapport et puis après le rapport nga le roi mosali ya nzambe naza ko informer monde ezali malamu te kotala babiloko ya bulumbu mabe mibale ivresse na ko exposer nudité na ye mwana moko ye akoti il a vu la nudité de son père. Abandi ko seka. Abimi, abandi ko beta li solo. C'est ce qui se passe maintenant. Moutounion so oyo alandi vidéo. Il y a évêque. Nudité. Pendant le rapport, je dis au monde, le Dieu de la Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Noah et Goulamuka. Tangu Noah la Muki, a Monique Azana Bilamba. Atali Kazaka Nabi. Oh. Nani a couvringa Kazaka Oyo. Moi, Nanaye Moko a relaté à non, papa, Olala Kinu, quand tu omelaki, mon frère Aya Bandiko Seka. Tangana Yokiango. Nazui elamba tolanda place au bien azui elamba abandi koya na marche en arrière jusqu'au temps où tout makola tata na e azui elamba azipi to signifier marche en arrière, c'est-à-dire il n'a pas voulu voir la nudité de son père, de deux il a couvert la nudité de son père de biloko sengeli Naba chrétien, naba pagano, baye bakosal. Je dis toujours, Congo, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que on ne respecte pas les hommes de Dieu. Surtout les hommes de Dieu, papa Moutako Sabinote. Té, tozan a respect. Nous sommes des humains. Erreur et koya, d'une manière ou d'une autre. Secrétaire yayo. Té, non. Moi, je suis secrétaire, né? Moi, ça va être un mot créé par Dieu et Sengela Zaka place Bazali. Tu vois, ça, ce sont les illusions. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, travail à Boé, et à travail, c'est le diable qui les fait pendant que Luka, qu'on faire noyer. Papa, les églises reviennent dans le monde, nous faisons un travail, oh yo, c'est terrible. Pourquoi je le dis? Tous aura Bandal. Tous aura des églises catholiques. Mi balé ce qui mi satu ya ba protestant ya kimbangi César moko siko onyo se tikali wana l'église de réveil c'est pour dire que les pasteurs font un travail grave dans le monde. Maintenant le diable sait que ezaba pasteur l'église de réveil nde ba pelisa moto oyo il nandenga malamu ya kitoko. Tozana ndaku na yo onimiki ozana ndaku noko bimana mwasi na kati ya mutuka na bien tocha akeko bimana ndaku na mwasi na ndaku na kati ya mutuka wana mpona mbongo ekomi ebele église banimba zo pesa toni non est-ce que église oyebi bosa erreur hein bokansondire na bakitunga oyo oh, tu benga mabonza qui on a beaucoup d'argent, on nous donne de l'argent. L'église à Minene, l'église à Miké. Non, même pas dans ACK. Même non. Attends, on explique non? Tout ça là. Même chez
Mutomboka Léopold, est-ce que toi tu es sûr que tout bayak en église va payer sa offrande? Non. Détrompe-toi. Pas une église ou une insilité. Pas passer Sony pour une insilité. Non, c'est parce que ma temple batongango batunyoso. Mukolo mbongo ngono se kopesama au monde aussi là. Tu vois, tozonga na sujet tozolobela. Moi je veux faire voir na bana nzambe et puis na batunyoso ya mokili au bolanda biso de partout. Na yebi que point na zoloba oyo mais oui ba commenter musu ba critiquer ba monde des autres développer ça bata la vidéo te ba buaka vidéo non o ba longo la vidéo bata la vidéo ya makam na bango quand il s'agit d'un mal surtout où ils ont exposer les parties intimes d'un homme de Dieu yoka nga dans lobby so amateur yoka oyokit so boro yoka c'est ton problème mais sache que à la fin quel que soit le mal de cet homme de Dieu, tant à côté les mains, à l'obi maloba, moutounion so oyazoroba ma bepo na ye par rapport à Actuana, maloba nyon sa malédiction ko loba et kozwe. Nga kuta après mission. Moi si wane kozwa, pona bat batali baba, yo mom to sali yango biso tali na biso. Te, siko yango. Nga sikoyo na bainda na yo. Kota lango suste, so batinde loba efasango. Yebisa batu nyonso troisième ebimine baba troisième eza quatrième eza attaque tout huitième et so mon kaka ozuango na tindelio oyebisie na koki ko se permettre tena kota na malédiction na yo pour na romona nudité il y a un homme de Dieu na tindela kiongo ora musena nzambe nga un ami ya musena nzambe te et mon seigneur Nzambe te. Na bien, naza sérieux, mutu atindeli ngango aza mon seigneur Nzambe te. Mais c'est une chrétienne. Tanga monyango, tamba tindeli atali. Eza nini? O te tala kaka bino bongo sambela. Bato ba kritika kawana. O tala kaka bino bongo sambela. Oh, natale eza nini? Tant tu es bisarabine, aucun message, tant tu es sabino que l'église na binoana ba vanter bo raté tala. Aza chrétienne mais aza na monde politique. Ata maman la na la télévision, tant Nathalie ebisi malamoko eza yete. Pour na c'est parce que au monde ezana mutu mso akomo ne loko wana et quoi affaiblir foi na ye. Ça, ce n'est pas le travail d'un enfant de Dieu. Pour protéger que banimba ba bunga te banimba ko ya te foko lobaka ezaite mais yomo ko yebi ke ezaye. Te ngai na yebi te ke ezaye. Ngai na yebi te ke ezaye. Naza vraiment sérieux. Ngai na yebi te ke ezaye et puis je ne pense pas attends. Peut-être tu vas excuser. Na conscience na yo moko nde to ça l'émission oyo bana na nzambe belé bazolanda biso. Soko yebi ezaye. Maintenant ozo ba payer te. Ils ont les sous monteux, te menga ce qu'on a lobby na yebite kizaye, il y a rien de ma soumoula. Et puis si c'est lui, c'est ça que je dis, ceux qui est allié, ezala mosali nzambe mususu. Moi je vais aller loin parce que derrière biloko no se place où tu bandi nanga. Tozui o ekomelaki Michel Bakenda, o ekomelaki Pasteur Mbiye, o ebando poussana til yango lelo eye et pas évêque. Nous connaissons. Tu es sûr que Makambo Oyo et Zosalama pona honneur en Zambie. Non, on veut juste qu'on déstabilise. Au moins, on a période moro d'abord, les églises de Zaokanga. On est déjà sous le choc. Toujours comment transmettre message de Bandimi. Et comité. Donc, il y a une émission en ligne, mais tu sens que la vie en haut, ils ont pris sa pendate. Toujours, on a une période moko, et ça, il y a une tribulation macasse. Alors le diable maintenant cherche comment quoi à faire foncer encore l'église. Pasteur Mukuna, Aza Pasteur Mukete. Et puis le travail qu'il a battu dans le monde, ce n'est pas un moindre travail. Et par rapport au travail, non. Aza Mutuboko Sakane, vous prenez ça, vous profitez de l'eau comme vous balance. Non. Politique. En tout cas, je n'ai jamais des ambitions politiques, je ne sais pas, mais je sais que, à Roman mission par rapport, il y a ex ou ancien président, et tout.
Ce que Zayango, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, mon problème, le fait qu'on a présenté. Mais pasteur, tu peux dire que Malembe. Vous avez une association de pasteurs. Vous avez un pasteur et belé en église. Pour l'église, ils ont un banimbaze belé. Vous avez un mitouka. Vous avez déjà moins bien. Lelo, association de pasteurs beaucoup tanara. Ils ont répété un côté à pasteur au baquet. Na balé. Tant on a renaissance déjà bandek ils ont critiqué. Pasteur a dit balé. Pas balé. Tu es bien on a bakisi. Pasteur a eu son baxi sous politique. Aime se critiquer. Côté maman livre. Critiquer côté pour le président Kabila. Mais nous avons besoin de faire ça dans ta conseil. Oui, Ronae. D'abord, il y a ça nous présent la plateforme. La plateforme est ngazati. Ngana ça na RSC. RSC sanksibi sonios. Mais à part RSC. RSC c'est quand 15 est-ce que comme Sony. Sikoyo, il y a ça na plateforme nae ezalaka comme bon qui marangai. Mais à moi on a très la bablo ba retour à la parole, quelque chose comme ça. Donc, ngai na plateforme na zate biso tout RSC za institution le quoi ba institution sera ba catholique. Sikoyo ba plateforme de kotaka na 4. Ba tout ba dans na 4. Et dans à part RSC église revue au Congo, et dans na mon côté c'est pourquoi ce ba bengisi ba représentant il y a ba dénomination religieuse, il y a ba confession religieuse. Babengara bangwana babengi ba nene babengi ba soni ka bangwana ba entre 7 ou bien 8. C'est bon, on va faire ça dans le conseil. Té conseil ça la mutako peut se conseil boyina. Mutako peut se conseil yoki. On va faire ça conseil trop politique. Na invité soki mutu apesa netinga. So na eu occasion ya opesa mutu conseil net évêque. To kutani Nabi par exemple bon mon évêque par rapport à la critique aux zones de tu ne trouves pas que autre que l'angle sous sa salle un exemple sora nimi asali sora boy asa mukulu na tikiti kota politique nenga zokende nango so inga na kutena il faut d'abord na landa mission ebele to que afingi boy asali boy. Moi je peux lui donner un conseil non comme au sentir esprit wana parce que ça politique ndio za moi molimo écouter la mutu Netinga, non, on a eu ambition politique. Mais politique, c'est ma bête. Pour un pasteur ou pour un chrétien, c'est pas moi mal. On a ma bête. On a eu déjà. Quand on commis dans le monsieur Belé, on a dit il y aura comme politique. C'est-à-dire, ça demande beaucoup de sagesse, intelligence, et puis qu'il y ait ce que tu veux et ce que tu fais. Nazo mené combat au poto kende wapi pona kende wapi et puis ko senga bwani pa na nzambe omo bino ba journaliste na ba journaliste oyo ya ba télé na YouTube waka bino sur batu moko so quand tu me poses des questions il faut na yeba likamine na loba tu vois net terme kofinga c'est pas bien. Pour un homme de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour toute personne, Kofinga, c'est pas bien. Maintenant, il y a une émission avec Salara, il y a un politique, débat, les lois sali, les lois c'est une émission. Il y a souka pour ma publication, parce qu'il y a une Jean-Marie. Ou basali émission débat ou les bisiki que yoru to lingana bana mikie ou ya pana biso pesa ba mbongo apesa pe mbango mbongo basala propagande ya mbongo o ye na émission to tsaba ba preuve zabi na pesa bino mbongo bokabola ba pasteur o mela ba pasteur tango yoka ye bongo yo pe choka ki ah bon émission d'abord na talangote. Et puis, même mon monde de la politique, dans le cadre de la propagande, il y a bien un pasteur rebelle. Tant que ces idées à Kendaki, à créer, à Zumbong. Parce que pour aller passer, il faut l'année. Et là, il y a ça qui est pas à Pabzango. Tant que ça qui est peut-être à Pessango, dans la pasteur et la communauté, où est le mal? Il y a des personnes qui sont passées, nous sommes qui les coupent, combien? Attends, passer à Banda, nous sommes il y a combien? À passer à ACK, c'est bon. Vous pasteur, vous avez tendance, montre la FCC, tant que le président Kabila Longo, comme ici à Voisala, Yende, tant que le président, il faut changer tendance. Té, Ezali Kambuya, Mboka, président Oyo à Longwe, président Oyo Aye. Sentiment à Monique a soutenu le président. A soutenu le président. Soutenu comme critiqué. Je viens de le dire. Ce que ça la politique.
kofinga to koboma to koyiba c'est pas bien. Que place on lo bango bien to kofinga c'est ko tala be mission et puis ado critique mo na mabe. Na landi maloba na yo. Yo o tala te mission mo te avec ndingo za be mission mo avec o tala be mission ya avec awa mais sincèrement na moni ben injurté. Sauf que moko na utolanda e pa ya non tipo en Afrique du Sud siko. Sans rival. Azo démontré que monsieur Kabila na 18 ans na ye. Yo tingana lobati. Yo Hollanda te ngana landa. Monsieur Kabila, président Kala asala nini? Président Kala azu ba société nyonso. Ya biso ya mboka abomi asali ya ye. Afingi place. Depuis Kala poni alobango te alobango kale. Wana eza ba question aucune ko tuna ye. Ça c'est pas moi. C'est pas mon sein nzambe. Non. Omoni to ça l'émission to yeba yana so tuni ngai non répondre yangai. So ezali ya ye. Il faut tourner parce que papa mukuna ndenge nini yo bandaka la makambo lo bakiango te ko mo lo bango siko. Ki yo. Ozaki na FCC président wana longwe. Est-ce que on ngolo ba sala ba émission bon? Est-ce que mission ça ezamabe? Est-ce que mission ça ezamabe? Tala sko le place to suki. Tala le place to suki wapi? Na ba vidéo to zomo. Ah donc yo yebi que c'est politisé ça montage parce que les coups. Mais to moni débat bandi a débat la suka la to moni coup, o to moni ngana to moni to lo baskoni. Te dans te bino yo za mieux informé parce que ça journaliste. Qu'est-ce que c'est mais to moni? Après comme on a kaka bango na plateau débat awezaki kita après lobby donc les 3 jours 4 jours balancer mon corps. Le roi balancer mon corps. Essaye. Ba va relancer le sous. Non, yo yebi que balancer mon corps. Kala éviter. Non, le problème est ça boy. Il faut tout comprendre hein. Na do c'est plan émission malam. Omoni il faut tout yeba. Boto te lengi. Papa sala nze boto te lengi na bandako. Boko me lengi na bandako. Na bandako ekomi kaka. Musala nzambo elengi. Musala nzambo elengi. Parce que o muluba to mukongo. Naza muluba 100%. Nako wana ko pourcentage. Yango wana. Non muluba 100%. Yango wana ko. Yango wana nini? Yango wana lingolo bani. Yango wana. Te mais il faut fungola monti yango wana ndeloni. Côté la rave la biso. Yo poza muluba. Yo ne na mo protéger kaka. Non, na protéger te. Ce qui est vrai, même ceux qui ezaka pasteur moko ya Mkongo. Ata ya bandundu. Monde boyo kabadyon so bozo occasion ko yokanga. Na ebike eloko na lobaki na ona ina bandela lisusu ba batumususu ba rozwango tamsusu ndenge ya comprendre. C'est-à-dire un homme de Dieu narrant ya mukuna. C'est quelqu'un oyo beaucoup qui jamais ko traiter bongo. Non. Même un homme de Dieu oyo bandi église lelo ana 2 membres. Du fait que azo salango pona nzambe oui. Nous sommes des humains dans notre yo, ma benyo sekoya. Nyonso. Mais oui, l'Europe comme kitsa ba pasala nzambe. Tozana na kin, mutu mo atana poto bat bayebi. To kendi na lobi mabete. Album ya pasteur Moïse Mbi ngana tozana kin pona yo o ya otubimisa o. Est-ce que ça au top tes ça lancé? Non, honte. Ok non, yo ki honte mais liboso etant ebima ko yo kangomba la moko. Non, honte. So na yo ki ono yeba so ezana top tozana top te. Et puis album so ebimi ndeka trop barat. Bo consommer ngonan boyo kangonan et après ils ont album moko te mususu. Moni o wana ebima ki liboso. Banzembo ne mingi ezaka déjà na ba culte na ezobetama. Zomona. Tant ezobetama lokala bakina ba culte ba zoyeba yebango alors tant ka kota sko asali ba moko exemple. Parce que yo kanite poani na bifeka ya makambo. Te. Ça je dis non parce que kaka na makambo oyebi concert yangola non. Osaba image yangola. Vous avez image Angola. Donc Michel Bakenda par rapport à l'obaka tika koyemba par rapport à nina yandi mane vema ke loko langa na salibo na tiki na koyemba sala bien.
Est-ce que a reconnaîtra que makambo wana eza vrai? Oui, abike makambo yo akozonga kalisuko yemba tinzamba kobengaka ye. Asa zongi koyemba. Nanu te. Alors, ce qui est moko mutalobaki bongo a reconnaître que asalaki mabe. Où est le mal? C'est que pe pasteur mukuna pe le pe to komona pe bako akotika ne pe côté. Ati côté. Yo na vidéo akotika ne pe côté. Na kosio. Ah tika te après bangwa. C'est là non. Ce qui omoni il y a un travail qui se fait. Je le répète encore, ça c'est un travail de diable. Ce que dans les Kamabasali à Nzambe, il y a l'église de réveil. Wanande lisolo, il y a monde entier. Hormis Basali à Nzambe. Et pour Sony, ni au Moussa Nzambe, tu as bolumbo, tu as monsieur Bossa Basala Nzambe, tu as papa na biso ye wana to taki vidéo ne. Ce qui est yo, tu as roté yate. Ce qui est si c'est vrai, yemoko na intimité na Nzambe. Iste na biso mamba otika. Pourquoi ils ont un tika? Non. C'est pas ça, c'est yo tika te. Nabi, est-ce que Zanan Nzambo abengi biso? Otika roté mana cher wana ka roté ya batu. Te, otika kote ya te. Non c'est ça yo otika te. Kote ya eza eloko kolo achena kati na bengi otiluwa. Okotika ko na koyi kotika ça même côté ya parce que na sumuki. Non. C'est côté ya batu côté mais côté malibosa cher. Net dimanche botelé mi bozo te ya batu ya plein église. Putuko okotelema bien. Jimmy Chouagar, évangéliste. Bapeja qui est à Kouina Fimoko, Bachaki ba caméra na bureau. Et talamaki monde entier. À ça la repentance monde entier. Après repentance à zongel côté. Si l'évêque reconnaît que les alliés j'ai cité le nom de l'évangéliste Jimmy Chouagar, américain. Tant que le Kouaneye va publier dans le monde. Peut-être que tu vas informer dans le côté. C'est tout le monde en Lengi. Nde ba passer tout le ba publier ba so to mona ngwele ba sala rango me bidar bi makana ngote esko ne komisi ko nzamba ngo beta film o bi na temps na maladi o bato abito na temps de la fin to mo bimisa moko olongoli makamba cher nyo to mo bimisa moko na mamba cher wana ezango na makamba temps de la fin de bando bimisa moko ba mo bito monia pasteur Chibe mo na bato c'est pratiquement impossible. Impossible. Écoute, au moins l'émission tokangango c'est pratiquement impossible. Peu importe plan. Ekoyate, moyen na lobago tu soki te ekoyate. Tu sais pourquoi? Mon diable a ça le travail moko boye. Batu oyo il faut babikisa mukili. Azoluka arrêter vitesse na bango. Mais ko simbate. Batoni sa mama bebele. Bazana mabete yo munu babia. Bino ko kabela bato ba kemba tembo na mino ko kabela ba église tembo na mino za basi. Mon ami les aboyés n'habité parce que tu viens to comme na biso na suka par rapport ya message yo bato pesa biso awa message to moni ba kebe na banda ko ba partager message au message comme le partager les 8 balobi que monde et ko changer to monde na likole comme rouge bato ko sala 3 jours na ndako téléphone et ko pilater courir ko zalater soko ki muta tokele yo ko fungola porte te soko fungoli porte au moins diable mo ka ju yonete message en so yo ki on pona bana na vidéo wana d'ailleurs muta tineli ngango eza mwana mo église en Afrique du Sud na nukela Nzambe là où tu es je te bénis ma fille. Écoutez en ce qui concerne le message prophétique et là que c'est important il faut bato basa na connaissance il y a révélation Nzambe la prophétie la vision mutape siango Alobi Oyayoki, parce que c'est une fille qui parle. Alobi, ezaba prophète, il y a Brésil, ne ba pesi message en déjà est commis modifié. Parce que information, tangu ezoya, et kotina matoya mutumususu, akope sango na conformité tenenga yokeliango, est commis déjà modifié. C'est-à-dire perdre moi ma véracité belénakat. Bon, comme nous avons saisi les fonds, par rapport il y a un message prophétique dans le monde de la révélation, il faut tout y avoir. Ba prophète na Brésil, na Kisasa. Papa Mouna, ba yebaka
un homme de Dieu prophète, ce qui a lobby makambango et kokisana. Comme a lobby le 8, tous le 8, le col là, tous à ban ensemble. Vous appelez le 8 pour qu'on s'en révéler au Bapé et ça y a un autre contrat. Non, non, non. Pour ce mois de mai, Nazolo Baker, ba message, il y a forme on a ébélé. Il y a forme on a qui passe aux ala, hein, période moga makasi ko koma eye, na yo kiango prophète Nathan, mon fils de l'église, il a donné aussi ce message. Na yo kiango sous na radio, na yo kiango sous na pasteur moko, na yo alors, là maintenant, tant où likambu moke komi ko zonga mbalebele, quant à nous les enfants de Dieu, il faut tout ça la moi angele, c'est-à-dire n'est-ce pas se comporter qui mois passé, tout se comporter bon côté. Moi oyo, tous à la plus la prière les sous. Parce que l'Ilobo est bien à gauche, est bien à droite, est bien à main, ils ont parlé à peu près le locomoko. Il faut que banango. Mais par rapport, il y a un message au yo au lobby. Au ngapi batin de lenga, tokondima que batouana baza basala nzambe ya solo ce marambango et salani. Avant wana, tous un message wana, to comparant on a l'écriture. Likole koko mamakila. Est-ce que l'écriture est lobby yango? Et puis, mon lili est kozala pendant 3 jours. Est-ce que l'écriture est prévoyée yango? Ce qui m'a toqué ko fungolate. Monique, ezababilo komoko à la lumière de la parole de Dieu exaté. Je vais encore insister parce qu'il y a la présence de l'église. Pas pour mon église, hein, mon église. Église c'est une église locale haute. Église c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Prophète Nathan Boeka, tant qu'à ce message à l'objet que diable a préparé Makambumoko et Belé à Mabé pour ce mois. C'est-à-dire, si le diable prépare, nous avons la puissance et l'autorité plus que le diable. Tozana Makoki a de jouer, peut renverser par raisonnement. Tu vois, la force d'une église et la force d'un chrétien, à cause de Christ qui habite en nous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça dit, on a un plan diable. Merci Pasteur Chibet, comme nous avons souka, Pasteur Chibet par rapport à la réaction de Pasteur, via Pasteur Nengue, comme il se comporte, comme comportement na bango, na via Banimi, via Libanda, vidéo tout le monde qui a Pasteur Moko les oxymes, qui m'a battu, à Pasteur Bakenda, tout le monde côté Liane et Salibo, ça fait. Et là, quand on va pasteur, aux autres, il sans protéger. On s'est protégé. On a habité, on a habité sur l'attaque qui toi. Bon, on a habité sur l'attaque qui a lobby kaka. On a habité sur l'attaque qui toi, l'attaque qui t'es bien, on va juger qu'on a. Mais on a monaki à l'attaque qui t'es. On a monaki à l'attaque qui t'es. Bon, maman là, donc il n'est pas bon. Bosso malade des alaki. Bamsuba molo baki omoni ko boya mwasi na liboso nzamba frapper musuba lobby gouvernement musuba lobby FCC musuba moko tsango na ba façon nyonso mais tozana musala nzambe o aza camarade ajibe mpena o aza pe muluba o pe en église amnena nyima pasteur rebelle to lobani pasteur Chibet to na bisuna suka message no repesa ba pasteur po biloko boye pesa ezozong samino sima po ete ya rasola kina 3 au 10 minutes keta mi balé to tikena moko. Message n'a pas ça na basal ensemble de partout et ça que tous à la prudent comme le Seigneur nous a dit tous à la prudent le cola nyoka et tous à la humble le cola colombe. 2 messages joana si tu es humble et au sala que mutu nyonso akoluka approcher yo okoya po yo ke lo ni alinga ebisayo. Et si on est prudent, c'est par rapport à Makambe Belé. Bango, lobby, après débat, tu vois, et puis politique, tu vois. C'est-à-dire, si réellement cette image ou cette vidéo, elle a vraiment bien lui, l'évêque, c'est-à-dire, texte biblique où il y a prudence, des osang sabat. Nous ne sommes pas droguer, nous ne sommes pas piéger. D'une manière ou d'une autre. Mais pour piéger, c'est que vous avez mingi. Bon, si vous piéger, si vous droguer, si vous salomabé, ça n'a rien à voir avec les mingi ou les gens mingi. Dans mon salon, nzambe po baye ba o mubati ndelo mwasi ko linga basi mingi. Te. Papa mu linga basi mingi te batindelo ka mwasa ko. Papa
papa mukuna azali mosali ya nzambe ambaka basi ambaka mibali so ben ba péché mutu ba utiliser pe mobali d'une autre manière so ba tindi moi si moi mon problème au début on appelle ça conseil so être prudent dans la vie et être humble dans la vie c'est très important. Humilité c'est pour recevoir tout le monde pour accueillir le conseil et prudence c'est par rapport il y a makambozo sala et puis il y a benemi na yo. Faut toujours être prudent dans la vie et puis beaucoup prier Dieu pour que tout ce que le diable a préparé vraiment est comme là haute. Mais faut ça peut ba pasteur balanda biso ba se protéger raté te makambu ya ko se protéger na ko se protéger ça c'est pas un conseil que moi je vais donner au pasteur. Mutu nyonso moi sino ndako kena moi sali banda taki mosa obineka bongo ngai na ko pesa passer ça mukola sa responsable soki ya ke banzela na ye muka ebindeni azotambola na ye na makam na moi je peux pas ici dans le monde dans le peu ça conseil pasteur soki non moi je peux pas faire ça pas dédicace comme moi baliga na pesa Napesi Maman Marie très bien beauté, Gustave, Pasteur Obed, Prophète Nathan, la Chouana, Maman Nicole, Yavali, Dan Azosenga, Dan Boli. Numéro contact. Alors pour le numéro contact 00243 900 880 175. Merci Pasteur Chibin, merci au Pessiso occasion Rosolana yo par rapport à occasion ba Pasteur Chibin. Na tuno karablo mo vrai ou faux, on so faux, so vrai. Est-ce que tu Rosola on peut? Elon. So qui vrai, so qui faux. So qui vrai, so qui faux. Ouais. Ouais, ça arrive que ça na kate émission. Vrai ou faux Pasteur ba mela masanga mingi. Faux. Vrai ou faux ba Pasteur ba comment osela ba bomba nzambe na nsima ba mbinisa liboso na ofi question bien te bomba nzambe na nsima bo binisa bino mo liboso faux. Vrai ou faux mongo na bino ya église e koma pona basi na bino libanda faux. Vrai ou faux ozana mutema mwasi moko zokisa ya fille moko emso zokisa emso ya église to ya libanda oyo zokisa obite alimbisa ngai na comprendre bien te na mwasi moko zokisa na mutema emso otala video pa kotala te video bike o ayebi na zokisa alimbisa ngai na loba so eza vrai to faux to na loba bongo bakaka boye limbisanga na baka limbisanga alimbiso emso zokisa fille mo emso ko ko bima na fille mo explique-moi bien yo no so la bien emso ya fille mo emso bima emso linga emso za mosala nzambe emso boye pe yakina na bibisi ka limbisanga alimbiso pe mamangisi oh mais je comprends rien so biga limbiso so ezate so eza obia limbiso so gazali so na so ngana oyeba ndeni kisa motema emso libanda pe ngana oyeba ndeni ke na succès azate. Merci bande rebelle balandi biso ngala biso kotali mbala sima merci na regard diki merci na Christian to emukendi boga na luketo montarabe image oyo ngala mtu kotali mbala sima ma batebele balandi biso na émission ebandeli tisuka to nozo Pasteur Chibin to meka kasko ko sola nayi Pasteur Chibin da Pasteur na bandal pasteur pato 4 ba Pasteur ebele ba Pasteur obika ndi mikolo eza na ngoke Pasteur so za mbongo ne faza boga so munimo yo kwei na OK no ka bongo ya te mambino omoni to protéger te to te ka bongo ngana mto kutani mbala sima ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masola danger Masola kitoko CongoFrance.com